nano mfumo wa mbanza bongonye na suka. Maintenant na yoka ka message wana ekotaki na l'Espagne na lobi papa yebisi ndenge bakokendela parce que jamais ko comité avant papa mfumo wa mbanza to bongwana. Bipai to uti musika. Bipai to zali kokende tikani musika te surprise ezali. Son souci était de nous voir un jour de l'autre côté. Là où ils sont actuellement, c'était son souhait. Parce que nous sommes ses enfants. Maman, conseillère directe de la
Kibangisme oye! To manifester selon la mission de mokolo le 17 mars. Kibangisme oye! Tokopesa papa na biso mbote. Paya zali na kiti na ya bokonzi. Azali komona ete 4e nation du monde. La France bazali kopesa ye mbote na ngonga oyo. Je vous assure, yeningisaka ye po tozali kati na ye. Tozali banani motema ya nani? Ya papa. Soki toningisi kuna pe aninganaka. Eza bongo to bongo te. Bayoka na bango lukunya bato mosusu etali bango. Mais biso tozali nini 4e nation. France oye! France oye! France oye! Motema ya papa Simon Kibangu. Topesa papa na biso nzambe na biso mbote na Kongo misato akule na Kongo tata mwana mulio musango nde topesi mikro pa ya mama akwakoletisa biso. Na Kongo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa nini toloba na mukolo mwanelo ya esengo. Ya solo mukoloni ezalaki mokolo moko ya pasi. Na tina ya kozanga koyeba. Maya miso ebimaki. Villeborde na Belgique etondaki. Bana na yo ya Europe. Mikanda pe na tango wana mingi. Tozalaki na yango te. Me bana na yo bayaki mpona bapesa yo un dernier hommage. Papa Kulutu. Tala mosala na yo sali kati na Europe. Po Nzambe akosalaka kaka kati na bato. Lelo baporte na bino ezali akofungwama. Bana na bino basengi makambo ya ndenge na ndenge. Tala pasi kati na mokili. Surtout na moko tobengi paradis terrestre. Tala kuna na est bato ndenge bazali kokufa. Liwa pe ye kati na mokili. Ba maladi ya ndenge na ndenge. Oyo bakoko na biso babelaki te. Biso tokomi kobela yango. Pasi ye kati na mokili. Ya solo nzambo tindaki biso te na mokili to ya komona pasi. Me Satana aboti bana na ebele. Oyo azalaki pembeni na bino bobwakaki ye na mokili. Ye aboti pe bana na ye. Asangani na ya bino pasi ye kati na mokili. Mais tozana eliki ete chaque chose en son temps. Suka ya likambo ekomi pembeni. Pesa biso makasi tosalela bino na solo. Tango ekoki papa nazali nani. Tata moteya tei biso tellement kitoko na yebi te na koloba nini na bana na yo. Yaka koloba kati na ngai. Mate yango pete ya na ngai moko. Po awo bateli biso bonso. Pamba te nul n'est parfait sur cette terre. Malgré Nzambe osengi tozala parfait. Ya mwana papa. Bana no mingi ba se déplacer te. Natina ya pasi ya nzoto pe ya molimo bavandi na bandako. Biso pe toye malgré ba pasi. Tozwi batonga ba traitement ndenge na ndenge.
tomeli bakisi ya ndenge na ndenge me na ntina esengo oyo tozali na yango mpe devoir oyo epesameli biso yango ememi biso na esika oyo zala na biso banda ntango eti ntango ekoya oyo elingi yo nzambe esalema na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. France oye ya solo tomoni ete malili ezali mingi te me mokolo ya lelo vraiment journée yango ese desine yango moko. Lelo ezali mokolo monene tozala vraiment na esengo tolakisa nzambe na biso ete tobosani ete biso bana na ye malgré mabunga na biso. Papa Kuluto ye ah la 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 tata molimo santo ye tata molimo santo ye tata molimo santo oye Papa Kuluto ye Papa Mfumwa Mbanzo ye Papa Mfumwa Longo ye oye oye espoir du monde nous sommes ba tata na ba maman tellement nazali esengo makasi lelo maloba ezali mingi te po soki natali sala yango ah la 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 lelo vraiment mutu nyonso esika azalaki aye na ntina ya journée ya lelo alobaka yango ça fait plus de 30 ans avant tokoma na 92 ya solo tata motei ndenge alesi biso esika navandi nalobi me nakoloba lisusu nini oyo nakobakisa papa tei biso kitoko ye bazali ndoi ya papa Kulutu bandoi me batondi awa j'espère bayeli ye kado kitoko bongo mozoseka nini lelo ezali mokolo na bango eza boye te lelo mokolo bandoi bango bato liboso balakisa biso le bon exemple eza boye te ya solo batata na ngai na bamama na ngai nyenye tata motei ndoi ya papa Kulutu alesi biso kitoko na bandi biso bonso tolandi ye attention na biso ezalaki epai na ye lokola professeur azali kopesa cours na bana na ye bapapa batei biso pendant plus de 30 ans toyebaki papa Kulutu azalaki nani ndenge papa uti kodevelope atie bapapa nyonso na kati tozali na niongo monene mpona papa Kulutu biso bana Europe tozwi privilège chaque année papa azalaki koya ya solo tozalaki ko se réunir te mais je crois que j'en avais parlé la fois passée le 12 février bato bakouta France baétudiant biso mpe tozalaki na Genève papa zovanda na ndaku nalobelaki yango la fois passée bato bakoyaka kotala papa et c'était des kimbangistes mokolo mosusu papa réunir biso na Genève alobi
bozwa ba coordonnées boluka moyen pour ete bokutanaka bobanda kosambela. L'idée venait de Papa Kouloutou. Apesi biso likanisi to s'organiser ya solo batata na ba maman. Il a fallu nzambe kovanda kati na batu ndenge banzambe bautaki na bango likolo bakiti na se baye kovanda kati na biso po bateya biso. Ngana konya wana Paris en 1966, il y avait des kimbangistes que j'ai trouvés sur place. Mutuna ndambo na ya sambeli. Mais on ne se réunissait pas, on ne savait pas par où commencer. Mais il y avait des kimbangistes. Et moi j'habitais chez Papa Mfouendi, qui fut le premier directeur des écoles conventionnées kimbangistes. J'habitais chez lui et son épouse, on était des kimbangistes. Il y a Jean qui sont locaux et se trouvaient aussi à Paris, en stage dans le cadre de son travail. Papa Watoula Mathieu, qui avait fait l'accident avec papa, qui est de Brazzaville, était diplomate ici à Paris. On se voyait le week-end, mais on ne pensait pas à faire un culte parce que, comme je viens de le dire, on ne savait pas par où commencer. Mais c'est grâce à Papa Kouloutou qui nous a donné cette idée-là, parce qu'il était Dieu. Dieu utilise les hommes quand il veut faire quelque chose. Kimbangis moye. Batatana ba maman. Musala ya pasi ba pesi yango bana ya batu ba monela yango pasi. Papa Kouloutou asali musala oya kokaki kosala. Na leta toyebaki musala ya salaki. Kobanda kona na tiela. Tia ye Kinshasa. Il fut ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Papa Kouloutou Mokolo Moussousou Alobi, je suis venu sur terre pour améliorer le social de l'homme noir. Parce que l'homme noir, partout où il se trouve, il est toujours en difficulté. Et je suis venu pour ça. Il y a sur le temps où on a prière, mais papa dit l'amélioration de l'homme noir. Ngana na moni angote. Tala passe sur totali. Sur totali ba noirs américains. Ceux qui ont tangi mingi oui. Aux la poste qui toque aux États-Unis. Mais ceux qui ont tangi mingi aux anokaka na passe. On voit cette différence-là. Batatana ba maman, qui était Papa Kouloutou, Batei Biso Awa. Il avait déjà prédit sa date de sa transfiguration. Le 17 mars, mais il n'avait pas donné l'année. Batata Naba Maman, qui sommes nous qui sommes là aujourd'hui. Kimbangis moye. Papa Kouloutou ye. Ya solo batata Naba Maman, ndenge na lobi na koloba mingi te. Tellement esengo ezali makasi. Papa Charles atei biso kitoko. Ngako teyelaki na loba te. Mais ndenge eza momesano foka nazwa micro. Toza na nyongo monene batata na ba maman. Ba papa ba se sacrifier
maloto ya kolia ezali te. Po mosala oyo bango bayelaki na mokili kolongola moto mwindo na pasi. Lelo oyo bango bakei kobombana parce que mokolo mosusu papa lobi na yebi te oyo tozalaki toyokaki. Mokolo mosusu biso misato tokokende kobombana toyoka to toyoka te. Me mpona kokoma esika ne kozala pasi toyokaka yango. Bamosusu soki babombami bakobombama wapi? Me biso tozwaki yango na sens mosusu. On n'avait pas bien compris le message. Nani akokoma lelo oyo bisika bango bazali tomonaki yango na monzoto. Kolo Yesu na bayekoli na ye ayebisi bango nake kobombama mpo namoni mikolo nange ebelemi nasala mabondeli bino mpe akotikali kotikala kosala mabondeli. Il a se déplacé à Kekosala Mabondeli. Mais tant azongaki akuti bango basali nini? Balali. Ba papa bake kobombama. Bakei kobombama sikoyo biso tozosala nini? Tolali ndenge nini? Distraction. Bakei kobombama tokomi kosala oyo elingi biso. Mais balobi mboka na biso ezali paradis terrestre. Balobi na biso t'envier l'étrangeté parce que mboka na biso ekoleka même les États-Unis. Tondimaka yango? Tondimaka? Nous avons cette conviction. Ah bon, na sepeli. Pamba te soki totali tolobi bango baza na combien de quart? Un quart. Biso combien? Mais soki totali bango si basali makambo nyonso ya mokili. Biso tokosala nini? Biso tokosala kolenga. Tokolakisa na mokili ke biso tofandi na Nzambe. Ya solo papa Kulutu atikaki biso na Belgique. Et pourtant, nous étions préparés le 2 janvier 1992. Wanane ya suka. Papa Mfumaloko toyebi histoire wana. Comment na biso lokola récitation. Natame goya soki tozali suna mokili te. Papa Kulutu akokende ou bien ngai Mfumalongo. Nayebaki maloba ya papa. Papa soki atangi papa Kulutu fatanga nano Mfuma Mbanza bongo ye na suka. Metango na yoka ka message wana ekutaki na Espagne. Nalobi papa yebisi ndenge bakokendela. Parce que jamais au comité avant papa Mfuma Mbanza. Je n'étais pas bien ce jour-là. C'était un dimanche. Mokolo na yoka ka message wana. Nalobia bakokende papa Kulutu akokende liboso. Papa Mfuma Longo alandi mutakosukisa papa Mfuma Mbanza. Ya solo papa Kulutu akei. 3 mois après, papa Mfuma Longo akei. Et tout le monde s'attendait 3 mois après. Nani akende? Menzoka programme ya Nzambe na biso bate kokalité. Papa Mfuma Mbanza est resté avec nous combien d'années? 9 ans. 9 ans. Papa Simon Kimbangu, l'Elisabethville. A Salaki combien de temps à Mabélé? 9 ans. Église les Andenge Moussousou.
Il y a toujours des parallélismes. 9 ans après, Papa Simon Kimbangu, Balongoli Namabele, le cercueil intact. Bafungoli cercueil. Balongoli couverture et salaki likolo intact. Balongoli Papa Simon Kimbangu na cercueil puisque ma papa ba mema ki cercueil mususu. Moutawa zalika comme si c'était il y a quelques minutes qu'il vient de partir. Les soumons qui kangame mususu za kotala na mona filme wana batatala ba mama kimbangismo ye tozana nyongo munene batatala ba mama tobongwana bipai to muti musika bipai to zali kokende tikali musika te la surprise ezali. La surprise ezali koya. Tokoyembaka banzembo ya ndenge na ndenge. Banzembo na biso kozalaka inspiré. Papa Kulutu, soko komeli lettre. Soka zui courrier na yo. Surtout biso bana poto. En tout cas, 2-3 jours après, il faut appeler ça yo réponse. Tovandaki na Papa Kulutu. Son souci était de nous voir un jour de l'autre côté. Là où ils sont actuellement, c'était son souhait. Parce que nous sommes ses enfants. Nous avons été dans leur école pendant plus de 30 ans. Batata na maman. Papa Kulutu. Asali makamu si ebele na boma kuna na colonie scolaire. Bayaki koyeba bien après qui il était. Allah si ba miracle ndenge na ndenge. Il mwana batata na ba maman tout changer de fusil d'épaule. Mokolo wana makambo ya minene kosalema, tout va s'arrêter na seconde. Mituka ezalaki na nzela etelemi, yo moto ozalaki otambola otelemi na likolo, avion emuti kodekole etelemi kaka na position wana, nyonso ekoleka na seconde. Mbala moko makambo kobaluka oya kotambola na solo, ye wana ko continuer kotambola, soki aki na voiture aza kokende kimbangismo ye tokoloba mingi te kote wana. Tozala bomoko. La France est une force. Oyo papa zali ko compter na yango parce que la France bandimi bazali plus qu'ailleurs en Europe. Même en Amérique, ça a été, hein? Ce n'est pas un hasard. Les lotos pèsent à papa Maboko. Bassengi biso $30. Tu repèses à toi, tu repèses à toi. C'est PKOye. Binope Bozana Nyongo, hein? Voyez bien, moi? Ah, les lots Rosala Bosala Kitoko. C'est PKOye. C'est PKOye. C'est PKOye. Oye, 30 lettres, Emmanuel Jesuka, Alpha Omega, Bakoloussa. La colonie La Misala. Ça, je ne savais pas. Je viens de la France. Korekioye. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car Flukiwo. Ah, Bakolo fait bino, hein? Ah,
lelo bokosala makambo to bokosala te. Bokosala akelemeleka kima. Olobi si tu vas qui jama makelemba donc tu sais dire bon maman. Makeleleki. Eleki déjà. Ah, Nazare Sebo. Papa pasteur ozoyoka. Makelemba kutu zakuni. Ah, na sepeli lengo yo. Ah, wakaka. Ah, enfin, oui, tout s'apprend. Hein? Chaque chose a un début. Faki oye. Ceinture à papa oye. Ah, pied gauche. L'insécurité ou sécurité? Ah bon? Ba maman oye. Ba maman basala kanini? Babangisa banani. Ah, na mona na ngaba paresse me batata. Dommage to sana kan sinsanité ya batata na ba mama. Ba mama oye. Ah, tala kama démonstration mukele kakiawa. Présence na 3000 à papa naza kotala. Ba mama embouteillage ça la vie. Mais tant que batata aya. Sur 100 papa, je crois que 30. C'est une salle académique de Wapi. Mais je n'ai pas comme à Moussika papa. Nazota n'a bibo. Alors, Misso, le président de mon faut pas bon sango du sous. J'étais qui oye. Ah, j'étais qui. Milongo mi balé so ya kalaté. Oye mi yango hein. Maman ngai. Dirigeant ye. Na yebi to fa laisser mon papa courir. Et ça vous était hein. Ah. Maman ngai tale bela batu. Mais tant que tu as la misala, tu as na Nantes, bande konangai. Vraiment ya solo. Oui, on dit que l'union fait la force. Mais moi je pense que c'est la qualité qui compte. Et ça vous été, hein? Parce que deux petites paroisses. Nandimi vous doutez que bakokaki une cinquantaine, je ne pense pas. Mais Moussala Bassali n'a levé papa pasteur. Kuna kututi na kubaxerek tendengi to elaka. Bo bakisa poto sala chiffre rond. Et zala quitté. Batouana vraiment non. Bandi mi basali. Est-ce qu'elle a tosate? Ouais, maman. Oui, papa. Un détail important. Oui, j'écoute. Au télémadi vous avez le revendre. Si ça nous sert à revendre. Au télémadi na télémité papa. To quitter. Na to quitter. Mais awa angaye. Donc photo le va bandir pour to prouver maman. To prouver. Il se peut savoir. Aïe aïe aïe. Papa ndenge to fandi awa. Mais tu comprends comment tu salipes 30 000 ou plus. Ne fût-ce que 50 € chacun. Et go kokate. Mais tant que tu vas misala, anzabe na ngaye. Papa kuna za kodoba. Motema pe slogan ngonga na moni pe ngape bitiachi ya mawa mingi. Ah, oh motema ya papa. Nandimi kutute motema mais tu tiens que na biso chaussette à papa. Que chaussette le quoi to niataka na biso amo bon ben. François. Ah nzambe na ngai. Apaki oye. Jeje oye. Protocole oye. Bambuta oye. Croix-Rouge oye. Kaki oye. Scout toujours.
réponse ezopesa mawa nzambe na ngai soki kaka chacun de nous mettait le fisc oyo bakokoka 50 ti likolo oyo peut tokoki 20 euros mais que tout le monde mette la main dans la pâte nazoloba na bino papa peza kosepela kokama mais ntango tokobanda bamosusu baobservateur département de mai mpe ezalaka nango moins cher banda na croisaki maboko papa Foumalongo alobi ne pleurez pas papa Kouloutou. C'est dommage que vous ne pouvez pas le voir là où il est en ce moment précis. Yepeta Matigi Bisso, maman, quand je partirai, n'essayez pas de me pleurer parce que je suis venu vivant et je rentrerai vivant. Nzamba Kosaka, Bango Bazali Bomo Itilelo. Bisopeto Lukato Kizonga vivant. Mais va passer sur la condition misatu. Bolingo mibeko pe misala. Misala ya moto kosala tout à l'heure. Papa lesi biso kitoko. Vraiment ezusika kati na mitema na biso. Lelo fete munene. Fete munene ya nzambe na biso. Ndenge azongaki na kiti na ye yango biso na niongo tozali na yango malamu tolongola niongo toza na yango pamba te humainement parlant soko oza na niongo moto omoni ye kaka boye obanda okatisa balabala bongo ya nzambe okokimela wapi balobi nzela ngo ezalaka kaka moko papa Michel na dirigeant mpona kotielanga sondo pardon bosala noki na silisa esika wana France ye Sono kilungane molongeko kunase modizulu basizengo wazengoka wakifumu ya mazulu yendondo yenzamafa molokiti vyavingirwa isolokele kisikigisu wasemu betope sono kilungane sono kilungane sono kilungane Papa
kilungane. Sana kilungane. Laweni tutambuli yanende kwange yese. Ulelo wangu uwelewa yezimasi mumazulu. Laweni tutambuli yanende kwange yese. Ulelo wangu uwelewa yezimasi mumazulu. Papa Kouloutou, c'est de lui qu'on parle dans cette chanson. Tous se pardonner mutuellement. Matin, il va vous faire sa raison tant qu'on y en sort. Il y a sur nous autres to lati ça va capriceébélé. Mais nous avons les guibiso. Yango azako tika encore un temps pour aider to pouvoir se repentir. Oyo bate biso to bomba peto salela. Oete mokolo ya suka to zo kobikisa mana kombo ya tata mwana pe tata molimo ensemble. Amen. Oyoki mama na biso makamba lobi na biso esengote. Lelo nyongo ekofutama te. Baflétiste bazali en forme, félicitations. Même la matrice boyemona ni peut-être déjà fête na bibi. Tika to ko baboto na mama lobi na biso na kombo misaka kule na kombo tata mwana